Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Naye na kombo ya Luna vraiment ezosala pasi ndenge surtout le kambuyango et kiti na réseaux sociaux mutu nyonso azo ko interpréter azo loba na ndenge naye ndenge sengeli bazo rejeter faute pa naye mais ok réalité ya likambo eza o bato bazo kanisa te donc faute eza pa mibale tika bo mama leti expliquer biso to comprendre Luna premièrement avant d'akinaye ndenge mobali nyonso tout azalaka non asepeli na mwasi azaki na mukili ya poto avant d'akuna asepelaki na Luna tant asepeli na Luna relation ekomi kobota malembe ndenge kaka to yebelaka mais subitement a présenté na libota bayebi ke non wana moyen mobali ya Luna biso nyonso tout yebaki et kosala ke ndeko akomi na zemi mobali aye kosala mikanda ndenge nyonso to ezalaka parce que azana posa mwasi na ye asepelaki na ye assurer ye o nyonso to basolaki ndenge mwasi na mobali ngai na yo to yebite mais ce qui est vrai et kosala que mwasi afuteli mwasi billet akei ti esika mobali avanda tango komi mobali déjà tango a présenté yo peut-être na mwa baninga omoni ndaku omoni nyonso to stabilité ndenge ezalaka na kati ya ndaku Luna azalaki sûr que non na kwei na maboko ya mutu amalamu bavandi na mobali ayeko changer makanisi na moi tanki kaka oh non il faut ozonga na kin oyana na kin comme ça ozonga après pour na moi makamoko boye o ba raison nga mona yebi moi ça ok problème ezate le quoi aza déjà assuré on a coûté moi déjà motuté je te dis ndako ezala ki vide ndenge ndako ezala ka bonini normal atendis moko ke non awa vraiment ndeko moi si pas ezala kawa ezala kité nde yango Luna ndimaki na sûreté nyonso yebi ke non mobile nanga akoko sanga te comme déjà na sina yebo donc confiance ezali donc nzonga azaka pa voice wana bouti kolanda eza complet suite nango ezali mais avant na tiango na linga na expliquer muke tata mwasi na ye to benga tata mwasi bon mama leki na ye alobi que eza faute na été nazo expliquer on a ba hypothèse nyonso mibale parce que eza mawa Luna a 30 ans te Luna za mwa muke mais makambu Luna banda ko sala ayebi yango bien OK na mobali o bokutante bomonana te OK pamba ozwi zemi ayeba ke loko azo sala na mobile na mwasi baonso baza ba manipulateur donc ande balbaka ke un voleur s'est fait voler Luna yeba ke loko azo sala akanga mobali na mwana o mobali bakanga ke na mwana te eloko na yebi yango pa mama abiso abiko kanisa te ke so oboteli mobali mwana nda obala yo kokanisa te mama za olobela ngango kokanisa te soko oboteli mobali mwana nda obala mobali nyonso azalaka daa na mwa ide na ye na mutu ya mwasi oyo alingi abala na vine lisusu etomba mpe ke mobali alingaki ozalaki mwasi ya barêve na ye nde ozwi zemi bokóma ntina suka moto mosusu soki si aloba yedayaki yo te ata oboteli bana misato 4 nabonaka kaka kotanga bakombo ya bato opalo te donc vie ya Luna namoni yango lokwa piesa théâtre bapesa théâtre oyo ajouaka epa bela esiko ezosalema na vie na ye moko yango wana bomonaki video na tieli ya bino jour wana ezalaki na mwa scène na ye moko asalaki ya théâtre po aluka maske oyo eza vérité ya makambo oyo wana aza mama leki na ye entre guillemets mais eza faute ya Luna kama baki eza faute na ye yo longo ependaki chassa oke tina poto koti libala na risque péril na yo moko
Non, c'est ta faute. Et sa faute na yo. Ko bande oko c'est la nani yango kolozemi. Oza jeune. Ba nomi le fois kenda baza mayele. Abal mobile ne jeunesse baza mayele. So ling mobile ya poto mama. Zala prudente na vie. Na ko condamné au te mais na ko peso faute parce que ça imprudence. Bon landa li solo wana ndande pe mama leki naza ko expliquer elle est à l'aise. Yo ba tous ba ya ko ba finisi ba famille. Ba moi non na bino famille boza famille moko légère. Deni moi na bino akolo wa Kinshasa ou ya ja majeur mais tous ba africain te. Ake petit na ndako kwa mobile na poto. Pour s'assurer na libala akebo. Moi je suis qui malade. Ils ont la maladie tout c'est beau mara tout sida bien hépatite mais ça la maladie c'est beau maka ça la maladie c'est beau maka pour les quand même sida risque à bon pour l'année ils a risqué désolé mais ça faute à Luna akenda ki na ba risque péril na e siko likambo wana ya mwana mobalo déjà boyo wana o abengani o libanda pona mwasi na ya azali siko kobotele mwana balo no ete oboti mwana o arozana tata na e nyonso te à quoi bon Luna za mwana muke elle avait de l'avenir devant elle na lobite ke sora boti avenir eza expliqué avenir ezala kaka mais libala ya mwana elle avait beaucoup de choses de se marier correctement d'avoir des enfants correctement au lieu de s'associer à ce genre d'histoire ye mutu atangine bien aza na distinction na ye epi na bambongo na ye risque ya boye mpo na nini mama siko na mboka mpaya sans famille esuki elondeni nalobi ebele bolanda nano histoire nga mpe naolanda na bino ebongo naoloba esu na suka bolanda ngo mobimba comme ça tokuta nsu na suka ça passe na ye na kombo ya Luna vraiment ezosala pasi ndenge surtout likambo yango ekiti na réseaux sociaux mutu nyonso azokointerprete azoloba na ndenge na ye ndenge esengeli bazorejeter faute epa na ye mais ok réalité ya likambo eza oyo bato bazokanisa te donc faute eza epa na mibale tika bomama leti expliquer biso to comprendre Luna premièrement avandaki na ye ndenge mobali nyonso tu azalaka no asepeli na mwasi azalaki na mikili ya poto avandaka kuna asepelaki na Luna ntango asepe na Luna relation ekomi kobota malembe ndenge kaka toyebelaka mais subitement apresente na libota bayebi ke non wana moya mobali ya Luna biso nyonso tu toyebaki eye kosala ke ndeko akomi na zemi mobali aye kosala mikanda ndenge nyonso to ezalaka parce que aza na posa mwasi na ye asepelaki na ye assuré ye nyonso to basolaki ndenge mwasi na mobali ngai na yo toyebi te mais ce qui est vrai eye kosala ke mwasi afuteli mwasi biye akei ti esika mobali avandaka ntango komi mobali déjà ntango apresente yo peut-être na mwa baninga omoni ndaku omoni nyonso to stabilité ndenge ezalaka na kati ya ndaku Luna azalaki sûr que non nakwei na maboko ya mutu ya malamu bavandi na mobali aye ko changer makanisi na mwata mukie kaka non il faut ozonga na kin oya na kin comme ça ozonga après pour na moi makamoko boye o ba raison nga mona yebi moi c'est ok problème ezate le quoi aza déjà assuré on a foutu moi déjà motuté je te dis ndako ezala ki vide ndenge ndako ezala ka bonini normal atteint 10 moko ke non awa vraiment ndeko mwasi pa azalaka wa ezalaki te nde yango Luna ndimaki na sûreté nyonso yebi ke non mobali nanga akokokosanga te comme déjà na sina yebo donc confiance ezali donc ozonga aza capable ozongisanga lisusu voilà Luna azongaki Luna kozonga na ye azongi awa
subitement et comme il kobenga mobali comme moi kokoso obenga boye répondeur et les katé et comme moi complication mobali pas kobenga ratu dans des alarati azobenga te et le côté mais entre temps Luna za déjà nazé Azadja Nazim donc Azanazim c'est confirmé oui et ça confirmé Azanazim Luna amoni que non nazarana mobali mais azobenga te réaction moko ezate na éviter excusez et là on est comme les kuna est-ce que ça a un problème tout ça ni moi si na ndenge na ye moko Luna tsheba moyen na ye nde aluki azonga kuna na mikila poto esika aye akuta esika ndako ya vandaki na mobali ndenga bengisaki akomi lokwa yebaki déjà ba itinéraire makamnyo surtout akomi na kokoma na ye donc maman leti Luna mo ka zonga par force amon ke mobali abosu ko bengisa ye amon ke rumende azongi mo par force bon par force peut penzate parce que azonga ki par amour ayebi ke non nazonga mobali na ngai azobenga te atako nde tozaka bona ki na ntina ngai ovandi na mutu moi quelques jours adona le baboseli ata moi 3 jours boye abengi tozo me ko benga téléphone ezo le kate tout oluka quand même oyeba tala ba proche no soit na ke na ndako na yeba eza problème ezo le kate pour moment kambo koma ibi tout comme ye passé ki lokola moi sinon surtout na mayele daye que non na kende non na kitana na yeba qu'est-ce qui ne va pas baba zapena ba bongo ne moi na bino ya bongo tangu aza déjà star aza star moi ke batu po bazake ba fan ba sepelaka na ye azwaka moi mikene zaka ki ndumba te aza mutu abatu donc c'est comme ça aza mwasi voilà tokende afuti billet moko afuti billet inde akomi débarqué ti esika ndako ye akomelaki ndako na ye voilà akomi na ndako kokoma ya komi na ndako mobali azaki etoni comment yokoki koya boye o prévenir ngai te okiti mbala moko nga na yebisa ke to mais comme isu ya boye ndenge ni premièrement d'abord kuna sepeli na moni en vie na moni signe de vie dans un bonne santé nini ozobenga te ozosala ta réaction moko te na moni ke non na moni esika musu naza na choix te il fallait kinga na ya et puis neta onga naza nango naza déjà nazili faut quand même na ma position ya papa mona nanga ezandeni na ko vana mona batar boete nde yango raison nanga yango na yeli yango na yeba d'abord ezanini pourquoi yozo bengate mobali na par surprise aye ko répondre ndeko nanga que non ndenge za boye okoki ko vanda te nazaka na mwasi dans 2 jours il faut azonga raison pour laquelle na baki yozonga na kuna na oyeba ndeni na osala maman les to tana stop to tana pose place où est-ce que maman a le des place voilà donc Luna ti bazaki na relation amoureuse na mobile lebsa poto kuna atikala ko informer te que aza marié aza na mwasi mobali d'abord mais eloko na mobali na mo expérience na ebi mobali nyonso tanga olinga mwasi vraiment à 100% eza mwanda bo bazaka na sincérité wana bayaka vers mwasi tango yazaka na posa soit à découvrir eloko wana kitoko to asomba eloko wana akozala soifé arobomba bamabe na eto babimbaka mususu aolobango te parce que aza na posa ka azwai alobelaki ye eloko te donc tina zo biso indice moko ezala ete ke na ndako wana mwana mwasi moko azalaka wa mère de famille agéraka ndako ezala te nde mwasi amonaki ke non oyo eza assurance eza sérieux parce que na bamibe na pa poto mususu ekoma excuse oyebi ke non azana mwasi na ye akomema na mwa baba ndenge mususu bon zala na nkunu swata bombi opa muninga pa ndeko ne mo mais yo okomiti na ndako na donc sûreté ezala ki déjà que non aza muto akoko sanga ta s'aventurier te donc aza vraiment mobali solo mais siko na surprise wana ya komi ko epsa mwasi maka mususu muninga mwasi aye juste nazana nuna pasi wana choc wana parce que nazana muninga mwasi en plus ndeko na ye nazoyebe loko yo Luna zo ressentir na minute aza akimia te alors ezo sande pasi bato bazolo ba de n'importe quoi et surtout na réseaux sociaux et sika vraiment bayaka ko tanda ba vie ya bato pona ko salir bango et lo ezo sa pasi yango wana Luna aza tellement abattu à s'attendre qu'il na surprise ya modèle wana te yo okende kozongisa ngai natina nini yo tango yaki veranga o asira kinga makamu semaine ozo bisanga naza na mwasi azoya dans 2 jours Luna esika le bec nga na obimate
movanda awa akutanga ayebake ngai pe nazali. Mais kuna kozala sombele makasi parce que tu na ba poto mingi moto azaka na privilège makasi c'est ça basi parce que na mito mobali na famille mobali tokike ba rejeter luna ba boy luna ba lui pas question parce que baza déjà na mwasi na bango. Ba rejeter nde bazolo bakeno ba rejeter luna mobali nanu premièrement ndenga zawana aza jara mibali oyo ba dépendra na mwasi. Vous comprenez? Pour la plupart te ezaka kana expérience toza na batu oyo pe ba relation mususu bazara kuna nini ba yebi quand même ndenge mo ba mibali ba fonctionner. OK. Mwasi mobali nyonso tu oyo ezalaka que non ayebi sur non zelana no na tu na mwasi na ngavana sali kambo même pour na kosunga famille yebaka ke a dépendra na ye. Sikoyo bazobanga que non baya ko balukela ndeko na bango mobali peut-être bako refouler bako ko bloquer compte bako ko kanga biloko à cause na ye raison pour laquelle yango baboyeli kasi bango ba protéger ba monki oya za maman ya bana wana ndi mutu bayebi luna bayebi te nati babi luna yo tia des autres na foyer batu nati to kende to zonga. OK. Luna azape mwana aza mwana mutu aza mwana oyo azwi na nzete te to azwi na bandenge moko boye en plus aza na zemi nazo mema mwana na ye moko afutelaki mwana biye pour que akende pe osali lisutu ozongisi ye boye et maintenant lozoyebisa zonga pour kakende wapi pour kavanda wapi mwana wana siko lelo so donc c'est que mwana ope aza na libomo o rejeté so mwana na lelo abotani Luna lobi que non apporter pe plainte likambo yo ke na opendenge mule kende ndenge mususu donc situation na zo yebisa ye situation na zo yebisa yo eza vraiment makasi mais pona nga pona nga na mona ke Luna amekozonga te akovanda wapi kuna place ezate azonga te soki ko débarquer moi si on a koyeba ke non Luna azali et puis na mwana na ye na libu privilège mingi ezeli pas moi si wana ndi bayebi privilège kozala pas moi si wana moi si nde na otuko ba tout à l'heure mobali aza jara mibali mwana billet pour que akende pe osali lisutu ozongisi eboyi et maintenant lozoyebisa zonga pour kakende wapi pour kavanda wapi mwana wana siko lelo so donc c'est que mwana ope aza na libomo o rejeté so mwana na lelo abotani Luna lobi que non apporter pe plainte likambo yo ke na opendenge mule kende ndenge mususu donc situation na zo yebisa ye situation na zo yebisa yo eza vraiment makasi mais pona nga pona nga na mona ke Luna amekozonga te akovanda wapi kuna place ezate azonga te soki ko débarquer moi si on a koyeba ke non Luna azali et puis na mwana na ye na libu privilège mingi ezeli pas moi si wana ndi bayebi privilège kozala pas moi si wana moi si nde na otuko ba tout à l'heure mobali aza jara mibali oyo ba dépendra na mwasi so pe mukanda ta msoza na la zone sima mwasi ou bien azo luka suko ndenge moko peut-être na koki ko se rejeter na zala quand même pe na moi nini moko boye azo baté suko osale la ndenge nini yango aye ko yebisa mwasi que non il faut azonga yaza na mwasi na mais nga na zonga te tant que yo yebi yo moko yaki vers ngai oye vers ngo futeli na biye on dit nazala wana na dasu ko benganga pona kidoa mais non on doit porter mais maman le dit pourquoi na likambo beaucoup plus na mona bozo condamner mobali ki mobali azama be bato so ba ko bandeti boko ma lokwa système ndeti ye ki ndependa kitoko te boko condamner mobali mabe na ndenge nini o bala pote za kaka boy est-ce que oui na timi bali a poto bizai na bango mingi yango wana to si to yebi bino pourquoi bozo luka kopesa rabiso ka pasi mibali a poto et donc comme même ata muto ya na voix normale on dit parce que yebi nyonso azobimisa wana ezaka mensonge comme sous 3% des airs malades bazo za la kamingi soki azana ba problème na mwasi na ye aluki sikoyo mwa muto ko bando longole mawa oyo ko bando kozala ke non na yaka ko se réfugier na ye voilà les mots qui convient soki et comme que non mwasi aluki a réparer moi muke azongani na mwasi yo abwaki yo abwaki so pe ko tachio kana moi c'est ezalaka wana mais entre temps ayebi ke oyo ye a se contacta na ye ba makamna ye nyonso surtout eza pa mwana mwasi siko biso nde bandeko basi loko apeto ye barate et là qui ça pete ke muto azoya boy aza sérieux
Luna s'attendait na ngote. Bolingo ememaka bato na ba niveau mususu oyo mutu akobengo zoba. Mais yo otiende bolingo liboso mais par après nango ba futi yo na monnaie de sang. Voilà, merci beaucoup maman Letty. Mais quand on a les kambu ya lunongo bato moi mini bazo condamné moi na bino ba condamné luna balbi azaka orgueilleuse, azaka très impoli et puis moi manque mais les cas que pas mam Sissi là, a manquera mam Sissi là. Voilà, tala ba retomber nango. Likambu ya ko manquer si la moi dans mutu nyonso na loba azaka na moi mabunga na ye. Voilà. Azaka na moi mabunga ko luka vraiment ko condamner ye na likambu e comme le po bo bakiselo ko na esala neti bo moi choc moko boye bo sala ngote. Likambu ya mams e komaki ese le kaza mama na mwana ata o balobi ke mwana no ata sumbelo na loboko mo bwa ka yezate. Salité na yo ondima ndenge ezali mais ndenga za a reconnaître que wana za mama na ye amankaka te c'était seulement une façon là ya kolobela oyo batu peut-être mutu na mutu tito za bonati azana ba ndenge na ye agisaka mususu wi ba obenga ye impoli azana ba vitesse ne na ndenge mususu na za très impoli lo azana ba vitesse mutu mususu omona ke non pour peut-être aloba na mutu to agir na bandenge moboye azana moi ba réserve mo boazo banga asona lobi likambo ni de mais mususu aloba na ye alobi siko na émission na pour na yo tant que ndeko amankaka même cité ya âge ezala ki par rapport ya âge alobi kako esengela ki aloba mais batu ezala vraiment te loko bako ko côté là pour que baloba que non afuti ou afutaki mutu mota sepela na malheur ya muninga na minute oyo tozo lukana no mwana azala un peu apaisé aza sous choc siko ezaki ozoye batena sani na kokimela wapi mboka ya bapaya na yaki awa epa ya mobali et surtout le zo sala pe pasi soki kutu ezalaki pe que mobali tomelaki ata masanga asalaki ke non libala awa ata coutumier toni moko esalamaki torozala na moi kilo moko boye troye bandeni ya umela makam mais oyo siko ezali ke non mobali ayebe kosala libala te oza comment oza officiellement reconnu te na epa na yeto na famille na ye famille baebi ko rejeter eloko nde siko ezopesa pasi yango wana mais ezala vraiment te bakota na eloko wana te ke non parce que makaki mam si yango esali que non ba retomber wana eyeli azofuta po kase non c'est pas ça babi bango ba star bakomaka miso de mibala poto pe mibala poto bakelo mona be basa ba deuxième femme yango na otu koloba tout à l'heure mibali ya poto bazopesa biso pasi bayaka na gentillesse nyonso bayaka na malamu mais et par après yo koyeba likamona simakeno azana mwasi asalaki musu pe na yebso nati donc au moins moi babizaleli musu bazaka nango ke non selanga vidéo zongisa bo mobali wana sala ngote donc même mama likam na logique siko oyebisanga ndeko nanga oyeba ndenge nini ke non mutu azoya vers nga amala mutu azamabe oyeba te donc bolingo kaka bolingo ya memelaki ye nde bamemani nango yango ekomisi bango esike Luna choix eza ya yo oza na France na mboka oyo ke avortement eza légal ezodépendre na yo so olingo bomba mwana ozala conséquente ya obokola mwana wana yo moko sans papa orépété ka histoire ya mama abino po histoire no mpe nayebi yango balobaki mama abino yo kobebisa avenir à mama abino mais malheureusement on répétait ka histoire à mama abino yango moni na ministère ya combat spirituel baloba nini to kataka ba lien parce que to répéta msuka histoire kaka ya baboti donc c'est un peu bon maté mais faut assumer ba conséquences ya eloko olukaki mwana akoyele pe opportunité ndengo bi ozonga te oloko ozwa ata mokanda na nsima mwana mais il faut que badéclare mwana wana ti il faut badéclare mwana na moto aza na mokanda oyo ozwa mokanda me boloba te ke eza faute ya Luna te elle est responsable de ce qu'elle a fait mobali wana nde aza malin
mobali apesi ye bendisi te toboyi te me kokende pamba mwasi ezodépendre na yo so obiki mobali akota nga te pamba aosala ngo te bariske eza ebele nazangi na maloba oloba naoki mawa naoki pasi eza mawa nga nayebi souffrance obota na mboka mpaya baboti te nga to nabota ye mapasa na nga kaka nga na mobali na nga na bunde na bango na lope nde bakoli eza pasi eloko ekomeli Luna epesa bato mosusu leson mayela classe eza mayela vie te. Ne jamais faire confiance à une inconnue. Soyez prudent comme le serpent, humble comme la colombe. Tout à la prudent. Tomi Kebisa, c'est très important. Nzamba peso makasi, mais vous avez un choix. So lingo garder mwana, bosala mobali wana, se concentrer na vie na yo. Mobali azo bengano déjà, mobali relation déjà de part nango eza déjà mabe. À moins qu'ils aient la volonté nzambe, mais quoi aboutir ne l'autre. Vous avez un mboka balwa, beaucoup ba rolongo lozemi. Nana ko encourager te. Nisa ba circonstance, o koko koma nyonso. Nyonso. C'est normal. Ozala traumatisé. Parce que les expériences peut-être à liboso, dans mboka mpaya. Mais joie leçon. A ozoko ma maman, pour le cambaze mais c'est bimi dans les réseaux sociaux. So li boumwe vimbite, na on comprendre que ozala mboka o elongola bazemi illégalement. Pour en Afrique du Sud pesa la bongo. On attend na kenda hôpital, malgré dans na libala, na alliance, batunenga, est-ce que c'est mango zui au désiré yango? Parce que sur l'obité, tu ne vas pas mettre là-bas le retour. Ici, c'est comme ça. Habiter, ce sont mes enfants, na boti bango na bala, na zana besoin bana. Nde na boti ma passa nanga. Fondima. Ce qui li boumwa ne vimbite lobby. Ah, maman, les qui n'a confirmé, tu que l'ongo la zim, et kolo kana po. Pourquoi détruire ton avenir? Tozwa maye les biso ba congolaise. Vie eza poto te, poto eza lola te. Ok, poto pe na bande. On a encouragé Luna makaso, disons que ça on kasi mamba. Pour nika so bo ok ba poto tout ça la kana simaka ya mibali. Na simaka ya mibali. Bon, et là, mon peso garantir Luna te que souka bala ki ibala nene na kizala. Pour tout le monde qui on peut awati. Na actrice onani wa wuti ko bota kala mimpe mobala bala ki pe simba ki na honte. Avenir est incertaine. Mais Luna, ce faut boti moi na yo na aja mukiza pe ma bete. Zande na long parcours ya kolanda. Long parcours. Nzamba sunga yo. Ape sunga ele. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.